ba insulter commune en célé ba comprendre que non ba tu o ba yambi disque to ba o ba yambi loka motuya o vena biso fala bimisi ezala biso balancele c'est que ba kanga minoko na bango likonomba zozo minonso mon leader ressemblance na C4 lidobi o le na komi bina filet de la presse ba caméra ko panzana bitumbe ko bunda le 29. Nous souhaitons on sait que sécurité aux a totalité. Nebiso ezala tante au stade de martyr après na suka na ngotoko ko na imika. Nga pendelo esalinga kenolo ba kenolo na longue stade de martyr no ke imika. Eza pona koza mal bouche na télévision. $300 euro bona ebisio banda batika epe Eliane. Banda Yorobo batika epe Eliane atika inaperçu fierté ya ebele ba président balonga matete talaka muta uta kisenso maya sala suna fierté bata matete benga tant ba ki bloc koto ya ki na dongo assiette kala yango moni ba solliciter te. Bonjour, bonsoir, na internet à tout alinga kaberi ma bien la bouche de la presse congolaise na bi ko zawana ebele déjà bosangani bobengani bokota kota lelo to ko lobela histoire ya Fally Ipupa babi disque kiti Fally Ipupa déjà na Kinshasa tozo lobela concert tozo pena concert ya Célio Scram na Imika. En tout cas, avant de commencer, je vais commencer mes salutations. On a pesi maman Nadège et Sikazambo, te babi, maman yayo yangwane ratakate, batutu balinganga, non, se mobiliser, babi tulinganga beri, ma belle bouche de la presse congolaise, makas bokota nanu, bo s'abonner, bo commenter, bo partager, et je salue toute la famille Molato. Là, je vois mon cordon Prince Molato. Babito Zazawana, Ouattara derrière la caméra, Biyaza Souatate, Wata Barume Belé, Bakoma ba pirate, Yakoma Ouattara. En tout cas, les autres soit aux ana C4 Molobena, ya warrior, ya Biyebo Matabo Kitaye warrior. Il est au bétani li solo, ya Fally Ipupa disque arrivé à Fally Ipupa Kinshasa, et puis concert, Oyo, Libaya Bachelier, et passé au Scamo Cameraman, Fungwela Biso déjà par plateau, Bamona invité Nanga, C4 Lidobi, déjà Fungwela Biso caméra, bonne santé. En tout cas, santé ma chérie, na ebisio, na ndima kité, c'est ma toute première fois yo lukomona yo. Mais na moni oza jeune. Na batamikusi baka goût. Là je vous assure, je vous annonce directement que non, là c'est C4 Lidobi la personne qui fait la fierté des complexes. Elengambe toi. Et bah oui là biloko lia ba le kamabumu. Mais ba ebe que muto asala ka insomnie na fina na okake mawa. E nga apesa ke mbetu, ato s'enrichir au lukabisiko lala. Donc là, c'est C4 Lidobi, la personne qui parle bien des mannequins de John International ainsi que Karine Mokonzi Mami Mama Nariata. Oh, atika lozo moi en Alex na vidéo te. Peliko no ngoso tali que non, soki le ba wario ba yambi kabakata ne loka munene ofe na biso côté libiso les seules communes où yamba ke commune liboso c'est un scellé. C'est moi déjà côté histoire solo il y a disque d'or il y a Fally Ipupa directement na on comprend que non commis d'un scellé tozala bato to yamba ka makam taka so sali checking ma chérie le baba berli lelo alors ça la checking OK matavol OK on a sendwete il faut que nous on a aéroport d'Indjili taka ndi batie ba miniature ya scellé tala ndi ba sopela biso bela ba mwinda biso molili bosana. Vous comprendrez donc c'est que tant to yambi loko ve na biso Fally Aigle le roi ya musique congolienne. Donc kaka yena ba wana na bia batali boso ba mbeza commune en scellé ata bato bo fonda wana ba luka ba insulter maman nanga ba insulter commune en scellé ba comprendre que non ba tu ba yambi disque to ba o ba yambi loka motuya o vena biso Fally bimisi ezala biso ba lancele c'est que ba kanga minoko na bango likonomba zozo minon solo. Siko yo étant warrior disque d'or Erikita qui malgré des bato baloba ke disque d'or ko ya te mamba pesa ngo innocent oyo kaki ngo ndenge nini te amoni kitonto lo ba lisolo to beta lisolo ba disque koko chama solo peut-être que to beta masolo ya ba misien mususu soki innocent lelo azwa ki pe disque na mandenge na ye azwa ki au trophée au ba pesa ki aux États-Unis et ça par rapport pas à kana ba vie na ye mais ce que oyo ve na biso Fally azui eza ya corrompité eza te ke basu mbongo moko boye ba ke no corrompre ngana biso bato ba lobela vie na nga Fally pour ba lobela vie na nga bien te mukolo vie na nga Fally pour pas comprendre que avant que moi non pas le bela pe siringa pour na linga ke ya intérêt te Nathalie population ngamo na mona nseli nazaki traumatisé nazaki traumatisé Nathalie ka mutu avana kana ndako C4 toi aussi tu es chroniqueur mais tout n'importe na biso le quoi bana bazui résultat du plan d'état biso to ke c'était hier le 17 vous comprendre bato ba okende ko yamba Aigle le roi de la musique congolaise.
pe likolo nango aye pe lisuna muto asali fierté arumba muto akomisa batu ba agitation. Mon leader ressemblance na c'est C4 lidobi o le na komi bina filet de la presse. Édition et yeli ya bango mibale. Tala ka vena nga fali ndinga zaki. Linga mesana agitation. Na édition ayebike aozonga na mama ne loko o mokili to vandi to sali mabolongo na sepo na vanda ozela ye. Taka to yaki depuis 7 heures. Non yebiso. Ma chérie, so ba image ezali bati ya bandeko na biso biso zaki na kati ya ba nini oyo po biso ba tozanga mbongo. Tozaki na bakati ba esprit de vie. Na vanda ki na fenêtre na lataki polo bien. Tozaki na ba la main d'or. Bato ba lobela fali bien, tozaki na ba petit fali. O comprendre. Na yipsi ke ngaso na mlando lobela fe na nga fali aoza ba ke ete. Muto olukote na poste numéro 1 zanga. Osolo bango pena. Na linga kango intérêt tenga na za mwana sele. Je vis lobby ambiscade ezaki na kati ya aéroport de Njili. O ba téléphone bungi. Dans aéroport tombé. Ba téléphone bungi. Vous comprenez? Aéroport ezaki craqué. Administrateur. On a la responsabilité à aéroport numéro 1. Avant de dire non. Ma musicien au coup de ça que non ba kenda ba beta ba sala ba sixa ma casse na Europe. Mais quand il y a un aéroport, on a tondi le bien boy. Aéroport, vu qu'ils en ont besoin de moins population. Babi que mutumo bozo ya aéroport est tonda. Le quoi lobby m'a camouflé dans la fali pour passer à la qui. Nebisio, te mana lata ki kilo te zenga es nini yo. No ki mambangu na zo benda. No bi non. Bato ba wela ozala ba wariyo ba zala jamais ba wariyo. Ba lobe la vena nga fali pour pa ya ba intérêt. Nga na za mwana nsele to ya meno disque bato li boso la commune. To salif na sele. Ma chérie sele. Na vandi sko na bia taka ndito yambi fe na biso. Taka fe na nga kangi loko awa okende. Elexike pouvoir mo Samalia. Jesus. Sko mo Samalia zara mwasi wana mobali mo Samalia. Tant na biso mo Samalia eza muto alonga motema pembe. Talaka ebi kenon le 29 eza scandale. Babiso ti tolo bakeno to ozaka le 29 eza scandale. Tebi ke to yana ko batama. Po téléphone ko yibamba. Ba caméra ko panzana bitumbe ko bunda le 29. On sait que sécurité aux a totalité. Nebiso ezala tanto uti stade de martyr. Après na suka na ngoto ko na imika. Talaka le deux stars makasi. Muto za peso bada te lamba le levé na nga c'est le scram. Et simba kae. Mais seul musicien à la telle lambe simbe makasi. Yo solo ba aux wario c'est 4 li de bito so non mais c'est le. Azo finga fali pour pas du matin au soir. Mais yo comme si ngamba kuna ne moza petre. Oui bitino ebi so bongo likamba traite mutapesi ngamba na bango mbala zate. Na lo bela ba bien fait na bango pona linga mutu intérêt te. So ba vanda ba ta l'émission bien boloba ke mono linga biso intérêt te. To boka eto to finga epona nini. Celui là na concert. Mobali ya matamata na concert. Vina nga fali pour pas na concert. Ba concert na bango poani to vana to sa bango promotion. Nga pendelo esalinga kenolo ba kenolo so na longue stade de Martino ke imika. Eza pona koza mal bouche na télévision. Ouais na critique. Ya yanga bata baza mal bouche. Non lorsque nga na za mal bouche depuis ma naissance. J'ai bien dit depuis ma naissance, j'étais toujours mal bouche. Mais na sala ngo ya intérêt. Nebi kendi na za ma chérie Berli boye. Moi ce qui toko moi ça bata mukie po basa mikie. So za mukie makasi lokwa yo boza apeka agu. Koliko tuba tubebe to tonga bangulu te. Komeka tonga bangulu te na biso yango lelo première biloko komo opola. Po le so na fani na kata conteneur na première ya. Télé aux anango, au comme le comme t'attaque organisme secret. Nebisio te. Organisme secret makato au parolango. Et ça la kamuta comme éclat. Ce so kokuta suna niofi numéro C. Babenga en vitamine C. Oh le matamata fan de la biso c'est la biso. So teka 24 couches. Oh le qui fait na seruta na gabi. Oh le qui seruta na tumba. Faisons ce qu'on a solo ya fali pour pas yo bi après cause en stade de Marseille qui t'a imka est-ce que c'est le scrum qui est important ayaka y passe à le 29 bon ya mutu azana ba biographie na ye mutu azana ba contenu na ye azana ba avertissement na ye azana ba contrôle makam na ye
so lelo le 29 toke pour na makama ve nanga fali pour na stade de martyr lelo ve nanga c'est le scram aya telemi que moi aussi le 29 na concert pour anité vous comprenez ma chérie ce que la balance wana mutu na ngongo yo bandela tolinga te to mema ba polémique ezanga lipa batia mwambo fele ono ba pesi eloko to ganga ba pesi eloko te mais ozaka po lobaka biloba loba opandie bela mino gangi me ata récompense ozuite mais bino mo bobi ke bobengi c'est le scam ake pa yorobo ake za 30 $300 abeta lever les rideaux kobenga neti yorobo so abengi yorobo ake abesa c'est le $300 yorobo na ebisi yo banda batika epe Eliane banda yorobo batika epe Eliane atika ina persi na fine yo tika la kozwa mwasi kitoko loko Eliane te taka muto bengi Jezabel na ebiso ma chérie na quartier na bino so ba bengi ondumba eza kombo humiliation te eza kombo ba senti que moi ça c'est élégant à charme yango lelo Eliane akoma mwasi la plus aimé na réseaux sociaux moi ça pète loko Eliane bongo mais yorobo c'est pas lela kate so avandi yorobo lela makasa bakana bungisa mwasi on a koluka na teka ata photo miniature apamba bapesanga ba millions de vies yo ça ba jeune Eliane c'est qu'on a lobby c'est quand les lobby batundi bazo ba sur l'actualité que bina filé akoma na ngulu biso to bina filé malgré ba mésentente entre ena fabrica ça ko kanga na falite na bisio ka bakata na succès bina fila za nango na RDC na ba Brazzaville partout au tambola succès makasi o bina fila za nango akomisi biso niyo surtout ba tokota ba bar toke no soma bière à 2500 3000 francs tokomi ka boy agitation mbandana nga simbi touche et ça problème c'est pas donné à tout le monde et ça na ba musicien ba ebele liboso bina filé batikolo za succès bina fila za nango te so ba tala bina fila quand mana vene aigle oui baza batakilelo et pesamela et komama na 2022 titokota 2023 un certain jour le 17 bina filé ba ça la marche ensemble avec Veneroa Fali Poupa yango moni bina filé lo nyoso ba ka ratate yo sala ba je mutazongela makedika makedika bina filé moi si abo moi na makedika la femme qui se respecte bien et bele lobela ba finga ba compagnie ti mutu ba ko poser à non yo sala ba je bina filé sala fierté ya ebele ba président ba longa matete talaka mutu uta ki senso mais sala suna fierté ba matete ben grand attendez bané et un billet évité ton non le bon ce qu'on fait na aigle ton ayaki le 17 ayaki na nani ayaki na bina filé alors la personne qui bien parler aujourd'hui là c'est bina filé de la presse C4 Lidobi aigle ayena trophée bina filé simbiango ndepe yazo s'entendre que non ngapeni na obeta barumba makasi na kozwa trophée na kozwa disque en platine pe en or na ebisio lelo le 18 ntabangisa muninga te soko moni bina filé nzela mona vene aigle eza benu bazala ba genu ba sophiste bato nzamba yebi na musique lelo mwana wa nyoka makasi te poza na pouvoir banda sa naissance c'est bina filé akomisi biso ba agitation na ba bar mbandana nga simbi tous bien s'agiter ale mbandana ya to ko isa ba bar na ba verre milangi na ba verre palanga po ani mbandana nga simbe touche siko to bi héritier watana be en préparation le 25 décembre bango nyonso linka stade de martyr po na nini nebisi yo eloko epesaka pouvoir liboso so otali ke non famille oyo ebimisi ebela bana baosala fierté lelo esprit wenge lelo so mutu nyonso olobake nonga na okebeta na stade de martyr lokwa nde bawelela bango nyonso nakebeta na stade de France nakebeta Zénith de Paris nakebeta Olympia lelo Olympia comme stade de martyr c'est que ba comprendre que non c'est wenge qui a commencé. Il faut qu'on respecte l'esprit wenge. Vous comprenez? Quand on wenge mi kate na nguba te. Quand on mi kate na nguba te ba papa na ba bonga kala ba lobela ko bonga na bango te. Ba linga ba na intérêt te. Yo motel na espoir wenge ba bimisi ba fe na nga shetani gola ba bimisi mbala mako ko na ba héritier watanabe o comprendre ba fabolo bato baza na actualité lelo. Natangi bango nyoso po comprendre que na linga bango ya intérêt te. Omoni bato ba otala oyo décortiquer na ndene etali ye
Alors to so la ka C4 fallait pour palobaki à ko faire découvrir l'artiste or ko betina bango te beto yo qui déjà que bina filaza parmi bato beta enlever les rideaux baté be baza parmi bato beta enlever les rideaux na ba robino mundi bu pas parmi bato beta enlever les rideaux ba guess ma wete pourquoi choisir kaka bana mike pourquoi pas nous bata génération na ye na tunio na biti yo zolo bana mike yo moko simi micro za agine biso nyonso bana génération nyonso bana 1900 muninga nga longola teke nga na mwana 2000 ayeba oloba lokwa makasi boyelelo azate te biso so ba 1900 nga za mukolo makasi avant obisaki mukolo nanga o comprendre biso so ba 1900 ba oloba ke bana na baba mi ke mto obinisa bat makasi lokwa bambo mia ba robino mundi buto yoki no nzembu te instrumental la pamba bébé ta boy mon cameraman boss est bien apakapa na bisi yo na biniti simate pona ka makasi pona bisa sima ba mona ke makasi bisi yanga na zaka musclé na zaka pete ne biso sko na ka instrumental la pamba robino mundi butale bela bat bakomi alecté lokwa mutu bakena ofunda mutu ke mutu ana teka makaya tasko nde ba produit ba soda bayaka na beji oh nga na bisi eza scandale ceux qui vont enlever des rideaux, ceux qui vont bien avoir un mike, baza yebelo ba salate. Pour le son na koti bois de nuit, na ota na kilelo, geza obeta. Innocent motema rebo obeta. Na ota la robino obeta. Likono ngo bazarba. Na zongi na zuba boy pitch. Na émission basé belé. Bon société innocente pour anime ba wario pourquoi pas bureau pe société innocente va enlever les rideaux. Te ba solliciter te bongo pour ba que non, tant ba ki bloc koto ya ki na dongo. Assiette kala yango moni ba solliciter te. Assiette akite. Dongo kongolia on a fourchette te sopao. Innocent ya kana fourchette. Te bango nde balia ki na fourchette. Poso ba beba benga, peut-être pas nga boya. Anga boya peut-être. Anga ngana ebisote, anga boya. Spoye déjà kota guerre na fa. J'ai moi ça obi mama na bango, mobali kutu na obi papa na bango te mais balobi ki asente, siko tala nzoto arebo. Petarebo. Mosia muluba aza petelengi lokwa mujibu. Likona ngo folie bien fona tana ndakala. Okaninga one bela ba onyo matungulu. Alobi mama na bango seke ba luka papa ba ebike likona ngo ezaki mosielu. Oh, c'est ma révélation, hein, les obima awa. C'est quand Lidobi étant warrior, nous le baki bokone ko yamba fali pour pas na arriver naie, ba programme vraiment il y a le 29. Ils ont nini, ba invité ni. Le 29 c'est normal. Ba tout ba warrior tout non lo ba na bengi ming na ba warrior. Les 29 c'est vraiment scandale. Babiso ku notre que stade de martyr te metulinga tout le canoto yamba na vie ve de andinga commis c'est que biso tout aux na accord aux journalistes na moment où pour ça analyse no kitoko il faut le ko ça analyse na stade de martyr le lo esprit wenge elongoli biso complexe yo lo bakeno non que beta na stade de France non que beta tenu de Paris pour na pelete bela ba kitu na stade de martyr mutu na beta so wenge bandaki seke fingene de makolo bango no so banzena bango eza polele. En tout cas, merci beaucoup de m'abonner à Bisso. Tu commis vraiment cochité, tu commis vraiment vers la fin. Hein, c'est quand Lidobi, bah mot de la fin na yo pour n'avoir yo. Est-ce que on encourage pas toi quand tu payes Mika? Tengan tu on encourage pour attends balo bakeno, mobile ya première il passe na concert. Première nene. Et bon yebi matamata te. Sarato là. Quelle liste était? Ya mi sa liste mais yo mona ekolo za ka zoba kizengi. Ozaki pe su matama, eba sko soza kizengi oza munene. Babenga bomba matamata. Sko liste yo ke bimisa. Eza un nombre ya kabelo yo ko yiba o. Eza liste ya bato bakanga na Belgique. Po eza Belgique te. O eza Kinshasa. La belle. Na biso so bango bazala ba singa courant babenga ba netre ba 3 phases ngana zala câble mer. Osiminga po yibanga na zikisi yo. Na tumbio kufi na persi. Yes ko concert ezapi ya mobali ya Sarato là. Acha on a bandali yeba ke biso pesko bana banda tema za ba complexité. Ayeba ke na za dejiga na atika na lokona beta moi tour. Siko ba biso tema to za la côté eza problème pour que ça attend à 2 personnes. Funkolon fona lokobenga bana makasu na benga bato bateka ba maki baya ebele ressemblance to luka pelato super na plateau ba maki en selo bateka na ba 8500. Baya ebele on a problème côté commissaire na ye. Pona ndimita tanzinja osala. Maza musicien te azabi na banzembo na ye bato Sarato la soka za déjà so mobiliser bato banzembo nini ngamono so na bina yemba tale bela balabel nde telemaka ngaba lukanga produit ngana producteur oyo azalaki production asala production ya fena nga déplique pomba nuance
Samuel Grature. Ayokanga na interpréter Cindy kolongola na Cindy. Élégance, c'était trop charmant. Élégance, oh. Taka eloko Cindy asalitenga abaki selie. To santi pena bakisi bakunga. Nebisi yo te koza mutanias lo kwanga eza problème. Soki yo beta concert ba ozwaka ete na la belté. Sko nga muto o kutu no na yembi te disque te lote. So na bina me ko poser ka voix na pétage à kosa. Eh. En tout cas, merci beaucoup na internautes. Bon, on est quand toujours sur to comme to chiter la lisolo oh to moni pasteur pétage pas côté en musique peut to ma dossier à musique. Ayemeli mama Tina. Ezala. Yo sakanaka ezana pasteur moko te lelo boye la biso na télévision. O ozala ki hypocrisie, ta sala jamais hypocrisie le cas pasteur Denis Les. Les seuls pasteurs on a ebi que non le so bo que nous ala béni, c'est pasteur Denis Les. Mutasala biso ba délivrance elle peut kala ya mai pe o munzela ne pour polele. Parce que le so embeli mama na biso esalini. Yo lingeka azo kambongo ke no pesa ba wario ba yembela ke banzembo. Te yemoka komi lelo pasteur pétage. Allez pétage. Si on a un maître chorégraphe ya danse wana. Merci beaucoup. Pétage. Nese bino na tala maître chorégraphe po Martina ti ba embele nzembo. Ebi ke mtoke pesa nzembo libala na ezanga. Mama Tina. Siko photo ke na ndenga to pesa to liboso. Poto to habito za basi okoka. Merci beaucoup. Non, mais en tout cas, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. C'est 4 mois de la fin de l'émission pour Maman Wario. Comment passer? Non, le 29, vous allez vraiment prête. Il y a le coquin de concert, il y avait Nabiso Fali Poupa Aigle et la musique congolaise. Puis en plus, Azala qui soutenir, puis na pure petit naïe, ou Azala le leader Nanga Benga Kajoso, na comme le lobby affilié de la presse, et ça grâce au locaux en ressemblance à Motomo, Azala qui toko depuis sa naissance, Azala beaucoup pété. Le pane eza na mutu moteur lo bakena ke répétition na zonga makolo bina fila komisa limete lokola garage ba mituka mutu na mutu yaka zwa kende bima yo pesa kaka mbongo na compte final c'est que alongola bato esprit yo luko tambola makolo azala jamais grand soka ça qui réaction ya luko benga na mutu mo c'est que mwana na pa yaki na intérêt o comprendre ya yaki na hypocrite ba bimisa na télévision pour anite ba benga na e na ndaku parents il faut moya na kabana fo ba yebanaka. Ce que j'ai pas n'engageant na bengana qui pour ça qu'une politesse, tu n'as pas accepté les choses que j'avais demandé. Ok. Ba dédicace na yo faut ba dédicace na ngeza ka mingi na ba warion le 29 to zalawana, peso to longwe wana stade de Marty, to zawana na Imka. Pour faire nga c'est le scam fi que ba comme si pe ping pong. Ya makama musique na comprendre que le ko za ping pong, eza ko za la génie, ko za la statue, o ko bossa na ka te na batu nyonso. Babengi fait nga c'est le ozala le seul animateur asala fierté ozala boga pe so la te lambe simba ke na bandal onga na ebisio papa mapasa babanda respecter makasa va bango ba bota mapasa ba respecter aye vous comprendre asala musala na yango sala le za génie vela nga tambola ba pays no solingi la kisa bilo ya makolo po alobela kango to yango ba yembe ngo pota innocent eloko ma wela ke zakanini. Elala kakobala na monga lelo kamisanga banga elala olanda kamoto kalelo ebongani lituka yaya tolanda mutoka na ebiteka zaka panya rotil soke sili mafuta mfra ebela mbouteillage etoka esengo twa mupandi est-ce que zanga mai kotana so sola bien te ben gratte il y a un scène de l'eau, c'est bon que scène de l'eau, en 1800, aux Joaquettes. Ok, merci beaucoup de m'abonner à la en tout cas, on a branché ce côté, vous avez mobilisé. Donc, on est déjà à la fin, car on est tout le baka. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup.